Merci très cher internaute. On a besoin de gaz lacrymogène. Où ils ont bétama. Qu'on réclamait droit na biso et comme ba que la biso ba casse ba policier ba beta massas oh ba Alex biso nini oh to ça état kimia to ça état massacité peuple congolais faut à comprendre les lots hein oh les gars qui lobby la télévision on a relevé que gouvernement boyi marche mais peuple a toujours souverain ndenge ba kangi bango zela regarde tant les policiers là zo la tala vraiment regardez bota bino moko tala bino moko policier tala bino moko des policiers abimisi mundu tala ne bazo bunda eza biso peuple parlement assis eza bango ba o biso topona ki po ba lobela biso voilà tangu baza koloba makambo ya malamu te pona biso toza na droit to revendiquer toye pona réclamation na biso procédure ba memeli biso ya ezalaka te ba confession religieuse bango moko baboyi tozo bataza makesa oh to catholique yebi ete kimbangisa ye moko ba wangani soué na ngane toye awa pona nini tozwa pouvoir na biso to pesa ba député ba kota kuna ba osela biso musala e moko te so kela ba mama ye mo serenge ezate de rosa era ngona peso conseil so rosa ugandais to za burundais so chimboka nini ngai kolomboka na lingi yo te mes bona ngai na kokolo bakende ko rosa religion eza FCC yango biso peuple toye lelo comme si biso to pesa bango pouvoir ya kovanda na ndaku oyo toye ko décider balongola ndeko rosa toza na posa na ete c'est tout tosengi bango boye basali 21 na mboka oyo RDC ba jeune congolais to souffra kaka pour dire que congolais azali sous dupté congolais azali sous blété to telemi pona koloba non na makambo ya mabe non na makambo oyo nyonso to ezalaki continuité ya Kabila. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Merci également à tous les internautes, très chers et fidèles internautes de 3W Congo Dialogue TV. Merci d'être là branché, scotché devant vos postes et récepteurs à poursuivre cette descente effectuée par moi, votre homme, le serviteur, les Moïse de la presse congolaise, autrement dit les bottins de Moïse. Je suis ici Nazal boulevard triomphal en plein centre-ville, tout près à Palais du Peuple, Sikawapi, Baimboka, Congolais, Balingi Batele, mais la topé, Balesepelité, na Oyo, Balingi Batie, la Bango, Lokola Mokambi, Oyo, Alinga Kamba, et tout cas, il y a Seni Topé à Mapona, Mignon, surtout il y a Balamboka. Yango, Tomoni Sindinga, la biso, Tomoni Bandeko, il y a IDPS, les combattants toujours en marche, et puis Tomoni Batie, maman na barrière, mon barrière na barrière. Bakangeli biso nzela pona ba combattant ba imboka ba mbala mboka ba kota na ndaku na bango te oyo babena komba pali peuple bote pali di peuple ezali ndako ya ba combattant ezali ndako ya ba imboka ezali ndako ya bana mboka mais tomoni ba tie yango barrage ke bana mboka ba komate je sais pas pourquoi nzinga na ngana sana bana mboka o bazali ko bali ba loba pe pona o baye ko loba pona ma o ba sepeli nango te na mopanzi na ngana sana leki na biso ya boni bien tomoni yo po e marche nga pe na ye marche siko oyo ye marche me bakangi bino nzela bokende te basoda oyo bakomi batalo yenge fort biso toye mpona mboka na biso eke liboso me boakendisa mboka na biso na nsima bozongisa yango na nsima fort bato oyo babule biso babeta biso bagaz banini me biso wana etali biso te biso nde toza na posa mboka ekende liboso toza nde na posa nda mboka eke liboso banini. Merci beaucoup Komata batie bino barrière balobi moye bokoma bopusa na ndako ya bino moko ezali te po pali pepe za ndako ya bino moko yebisa biso nini esali ke bako batsa bo bazobanga bokobuka ndako oyo bokotumba ndako oyo toni po na yebi ke za nango marche pacifique boza na droit ya kosala parce que za la constitution mboka na biso bana droit ya kosala surtout bokosala botambola malembe bon biso toye awa pona ko tumba to ko buka te herba lobby parlement debout eza biso peuple parlement assis eza bango
ba o biso toponaki po balobela biso ntango baza koloba makambo ya malamu te mpo na biso toza na droit to revendiquer ntango toza revendiquer badroit na biso population na police bazali mutu moko musala policier azwaki ezalaki mpo na biso population lelo oyo biso toye mpo na revendication na biso etant que peuple congolais tokoboya te bango basécuriser biso mais désordre ata moko ekosala meza te basécuriser biso toye mpo na réclamation na biso. C'est bon, merci beaucoup. Vous voyez, c'est la police, donc, bazo disperser la population, bazo lingate, balingi population sont asima. Donc on est là, tous toujours tambola, bon ni pembe nangai, ba camion ma ya moto, ba mituka ma ya moto, do tambola, bozo mona ndenge, ba ndeko ba imboka bazo protester, ba imboka ndenge bazo loba, baza pona mboka na bango, ba yeko défendre, ba yeko bundate, ba yeko défendre mboka na bango. Merci beaucoup na batuna surtout bozolanda biso partout dans le monde. Bande retour à diaspora boza libana mboka, bo comprendre c'est notre pays. Tous en Afrique c'est toujours comme ça, état de droit il faut instaurer to éviter banani baza ba ennemi à état de droit, banani bazolinga état de droit ça instaurer te na mboka na biso. Tous bongo en direct du palais du peuple, palais ya bana mboka esika wapi bana mboka oyo bavandisa kamibeko tope constitution ya pays na biso to moni bande ko na biso to bengi ba wewa bayebele ba combattant ba ekona ko loba pona makambo yetali ba état de droit toujours à l'instaurer na mboka na biso. Donc fidèle internaute, comme je vous avais dit, toza awa tokita apona kopesa no ba image tokiti apona kopesa no ne makambo. Donc je demande déjà mon caméraman soki déjà ko zelanga ba imboka ba mona ndenge bandeko bazo tambola ndenge bandeko bazo la marche. C'est ça voilà. C'est ça toujours kuba to pusanaka. Donc bomoni liboso na ngai eza barrière au batie ba policier ba intercaler nzela ezate pour na bandeko ba poussa pe na parler du peuple. Donc moni bandeko bazo marcher baza awa. Il y a une forte délégation qui est encore derrière au bazana sima bazoya bazal sous ebele makasi bazo ta de partout. Délégation monsieur outil limité, délégation monsieur outil ville, délégation monsieur outil boye. Comme je vous avais dit, comme je vous avais promis, je suis avec les combattants, les Congolais. Donc moi je l'appelle, ce sont des Congolais au bazo, baeko lobela pona makamuna bango, baeko loba pona o etali makamuna bande ko nangai. Ya boni. Malamu ndenge to monela biso. Mwana mboka to moni boye awa batie bino barrière na parler du peuple, bole kate, boye bisanga eza nini, ba boye bokota bokosala désordre boye na boule ko buka parler du peuple, to boye na boule kaka bo marcher na bino à l'aise. Non, démarche na biso za langage. Voilà. Parler oyo obenyango bien parler du peuple. Eza biso. Eza ba politicien te. Donc to yé makambo zo sala ma to sepela na ngoti. Bo sepela na ngoti. To sepela na ngoti. Malonda partout dans le monde. Malonda procédure oyo ba memeli biso ya wa to yebi yango te. Procédure ba memeli biso ya wa ezalaka te. Ba confession religieuse bango moko ba boye. Bango moko ba boye to zo bataza makesa oh to catholique yebi ete. Kimbangisa ye moko ba wangani. Je sais pas. Je sais pas moi na mboka to bananu ndeko ronsa est-ce que azali na religion nini parce que to éviter ba religion surtout bazo sentir yete ba boye ba sepeli na yete est-ce que bino bo pesa so aza à cause na religion nini bon nga pena religion rosalo wana na yebite so asa mutamboka nini ngai pona nga na mingi ya koloba te ngai suwe na ngai neto awa pona nini tozwa pouvoir na biso to pesa ba député ba kota kuna ba osela biso musala e moko te so kela ba mama ye mo serenge ezate de rosa era ngona peso conseil so rosa ugandais to za burundais so chimboka nini ngai kolomboka na lingi yote merci massa na bulo na osala na bulo rosa na lingi yote ke na yo. Voilà. Et le Kotolingi Toloba, autour question très important, Nekorosa, to comprendre les religions a été. Bonangai na Koloba, Nekorosa, religion est à FCC. Voilà. Yango biso peuple, toye lelo, comme ici biso topé ça bango pouvoir, ya kovanda nanda ku oyo. Toye ko décider, balongola Nekorosa, tozana posa na été c'est tout. Nekorosa, voilà. Biso problème na biso ezanine. Bandeko na biso ya FCC. Soki baza na royaume na bango ya FCC esuka bango. Eza te bazwa RDC en otage biso nyoso tokoma na royaume ya mutu moko. Makambo ese échangeaki bazwa alire na biso. Bayokela biso pe ba Congolais mawat.
bato bazonyokola biso ezaka bandeko na biso bakongolais tokosuka wapi. Bonjour d'abord, bonjour à Congolais nyonso oyo eza lelo eza Congolais nyonso nda telemi bandeko ya PPRD oyo FCC tosengi bango boye basali 21 na mboka oyo RDC bajeune Congolais tosufra kaka bango babana na bango batanga na bapoto bazoyiba au jour lelo kelasi tozozwa moya afutela bana kelasi eza te parce que misala eza te bandeko ya FCC vraiment soki baza ba vrai ba Congolais batika elo baye basala et puis batika mokonzi mboka asala musala na ye. Merci beaucoup Suzy à première ministre na biso premier ministre na biso ya mboka na yebi yo mwa mingi te kuta na ba marche mo ebele yebisa biso toye awa yo taka ndongo tika mboka okuta su mboka ba motelo ba barrière yo kolo mboko okuta su na ndako na ote ndako oyo tonga pona ba ovotaka ba loi ya mboka kasi batelo barrière yebisa biso eza nini balingini toza toujours na étage ya balkanisation tonini nga Cicero wamba incarnation ya Lumumba na yebi palais oyo nde totonga topesa yango kombo palais du peuple eza palais ya peuple comme yango palais de député eza palais de député te toponi ba misusu pe ba nommer bango na seni po baya ko diriger contre mboka ko voter mibeko contre mboka mais c'est pourquoi biso peuple tolobite ba locataire biso totiana bazo conduire biso na mabe baobebisa ndako na biso c'est pourquoi toye to récupérer ndako na biso eza palais des ennemis du peuple te eza palais du peuple c'est pourquoi toye to récupérer ndako baye ba désigner nani imposteur wana malonda soki rosa malonda imposteur Kabila dirige mboka pendant 18 ans eloko ya malonga ezate et alingi biso to kende kana lolenge wana après awa to kende lungolena na kinga kati kuna a changer na ba kombo ye Kabila a changer ba kombo après soki nini comité catalysis. En tout cas, merci. Je pense que Bozomo a déjà une forte mobilisation et à jeunesse. C'est pour dire que Congolais azali sous dupté, Congolais azali sous blété. Totelemi pona koloba non na makambu ya mabe, non na makambu oyo soto ezala qui continuité à Kabila. C'est pour cela désignation ya Rossar Malonda comme président à CENI vraiment nous touche, nous patriotes, nous combattants, nous sommes décidés ensemble comme un seul peuple, une seule personne pour dire non et que parler du peuple est pour un avantage à des désignateurs comme des députés. Et c'est pour cela que nous avons décidé que toute chose doit avoir solution pour que tu écarter le régime il y a Kabila. Merci Ndoko Baksani Nima. Ndoko Nakoko Bakiselo Koboye. Peuple congolais faut comprendre les lots. Oh les gars qui lobby la télévision. On a que le gouvernement boyi marche. Mais le peuple a toujours souverain. Surtout qu'il y a la constitution. On commence à dire oh tu as un régime, on va bénir régime d'information, non à autorisation. Il y a dit que les lots tu rencontres dans la carte, il y a parlé du peuple. Voilà, on dit qu'à mémoire, parce que l'église a failli. On dit que Basango, Batunyo, Balingoma, a failli dans la mission de Bango. Il y a un peuple total, que tout se ressaisir, tous en magamé sur la Maboko. Merci beaucoup, Ndekonanga. Merci beaucoup, fidèle internaute. Je suis là, je suis en plein boulevard Bomona Simananga. Bandekona biso de Bengi Mawewa, Bandekona biso, Baza Pena Koloba Loba Makas, tous au Poussana. Les Alaka, bon, Namboka Nabiso. Merci beaucoup, fidèle internaute. Merci très cher internaute. On a besoin de gaz lacrymogène. Où est-ce que gaz lacrymogène, les obétama. Tout le monde a biso moko. Comment on est allé? Voyez pas la porte, on a biso moko. C'est comme ça toujours. Merci beaucoup. On est là. Tu peux s'amener à l'événement. Voilà, Zalawana Okimate. C'est bon, merci beaucoup. On y va, on parle toujours. C'est toujours comme ça. Comprenez, ça c'est le. Toujours tout ça. Ouais. En train de filmer, de voir ce qui se passe là-bas. C'est notre droit. Tout auprès de nous. C'est notre maison. Lacrymogène, il y a lacrymogène là-bas. C'est notre maison à nous. C'est notre droit. C'est notre palais. On a les droits. C'est le peuple congolais qui s'est soulevé contre Mouto.
Toqué. C'est bon, on bouge. Merci beaucoup, très cher internaute. Les Congolais. Congolais, bazolo batu. Toza ko réclamer droit na biso et comme ba bwa ke la biso ba casse, ba policier ba beta massas. O ba Alexa biso nini? O toza neta ya kimia, toza neta massas ité. Tolembi. Biso moko toza ba kola pouvoir mais décret ba comment memela biso yango te policier to boy bino. To boy. Ngai na ko avertir toujours FCC ba yeba ke Kabila zala na pouvoir totika ko banga bango jamais. Donc oyo tolobi ekosalama lelo. Biso balembe biso to ba combattant to bunana Mobutu ogo ba soldate bunana Kabila na pouvoir to gagner et bon le biso to na pouvoir to banga Kabila voilà to kolakisa ye elo kwane kolekate lelo eza lelo balinga te osa malonda azokweya ndenge lwa minako ekweyi ya osa malonda pe ezokweya lelo Kabila na batuna ye lelo tozoyebisa bango tozo mettre fin na régime na bango o toyokelaki bango mawa o ba travailler na biso balingi bana na régime akokufa na mboko oyo. Merci beaucoup fidèle internaute. Tozala bandeko, toza bana mboka bazoloba, bana mboka basepelité, bayekoloba, bayeko déposer mémo na bango. Oui papa. Oui, nous voulons dire à tout le monde, on va na pouvoir. C'est maintenant, il faut comprendre que non, Tournabino et Sili, Boti Kabolongwala Malembe, on ne veut pas de vous. Le peuple s'est mobilisé comme un seul homme derrière le chef de l'État. Il n'y a qu'un seul chef de l'État au Congo. Et c'est le meilleur président de l'Afrique. Tolobi Yango toko reculer l'issue. On en a marre avec Kabila et sa troupe. Il y a un aventurier. Excusez-moi, il y a une question, Olobelo a bien soulevé. C'est l'IDPS où le pouvoir, peuple n'est pas le pouvoir. Mais jusqu'à maintenant, tu vas comprendre que toujours le même geste aux agents dans le régime passé. Il y a un autre qui a dit tout le monde a déposé mémoire na bino boye pona ko sala trouble te boye ko tika même ba intercaler bino le quartier c'est quoi au juste mais bino moko bozo comprendre ba policier nyonso te bazali lokola ndenge zalaki na ancien régime petit à petit bazo comprendre que si nous sommes là ezaka pona biso te mais ali pona pe ba policier demander combien ils sont payés pendant que ba parlementaire ba miyibi bazo linga ba bakisela bango likola be molima o déjà bazwaka. Nous sommes dit qu'on ne va pas reculer. S'ils vont tirer sur nous, tolobi qu'ils tirent sur nous, mais liwana biso kozala pas mbaté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup fidèle internaute. Il y a toujours plein de mobilisation derrière moi. Je vous dis derrière moi, il y a toujours des mobilisations. Oui papa. Même mon frère Kabila, c'était mauvais. 18 ans. Il y a souffrance, il y a misère. Peuple congolais. Mboko eza na 4 milliards, mino iba 15 milliards chaque année. Et même il m'a salanga tayo moko. Et bon ngolo ngala pouvoir bokende fait fin boyibi 3 milliards, botiki 1 milliard. Facha bientôt awa. Les lois ils na 4 milliards mais na 11 milliards. O ezali. La tata aussi la honte mes ali. Mais bateau vraiment bino nika malheur à peuple. Peuple ezaka na malheur. La marche na biso to sali normal to boni to simbi eloko ya mutu te. Mais babo keli biso ba case. To boyi mutu ba cha ngani to sali marche na voie normale mais bango bazo beta biso ba case. To timbi eloko ya mutu te, to zo eloko ya mutu te mais tala makambo ensemble la palais du peuple. Boyete, to boyi mutu ngo ba che, to boyi biso de population to na bokosi to pesi bokosi. To boyi ngo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. To poussana ka. Papa, bonjour. Oui, papa, qui n'est pas allé? Oye ko tambola, oye ko marcher, ko tika memo na yo. O se pelite na mamboka parce que constitution lobi que non, ce que le peuple se pelite ça la droit comme na balabala. Mais bakangem no barrière bo le kate, ba tche bazo beta no ba lacrymogène. Qu'est-ce qui ne va pas? Boyo kani bien tena kuna gouvernement tonine. Papa biso selon la loi Nelo bami na mboka. Bakolo Congo. Bakolo mouvement citoyen Bakolo Congo. To ko tenir juste information na gouverneur, ben na ministre intérieur. Yema c'est gentil Ngobila. Ozo kanga mutu ya FCC. Soki bino bozo kontra bozo kangisa RDC comme royaume ya FCC. Donc s'en charger na bino. Cette fois-ci peuple lobby non.
toboyi malonda na tete ya seni toboyi loi ya sakata na minaku tosengi na président Fachi Beton à dissoudre le parlement. Ça c'est un mouvement citoyen bakolo Congo. Merci beaucoup. Comprenez toujours ce peuple congolais qui parle. Oui, papa. Ndeko nangai nazo regretter pona ba pasteur lokwa ba soni na kati ya Congo. Soki lelo pe église eza okangama. Bango pe baza ba tête nango. Mais esalanga mawa pona bango. Pasteur bokende ko voter kaka bino mon nombre ya 6. Mais tandis que bwana dirigeant na bino na kati ya nini wana bosalaki pona ko bimisa. Waza bongo monsieur Abbé Cholete na Abbé le monsieur Frigolin. Frigolin. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup. Comprenez que je suis entouré de Congolais. Je suis entouré de Congolais. Merci beaucoup fidèle internaute. Tozalia on a parlé du peuple Tozawa. Oh moni na simalanga pe liboso na ngai ba imboka ba ye pena mobiliser ba tondi pena meke awa pona kozala to pusala yaka pena awa yaka penza ndeko na ngai yaka. Donc fidèle internaute bana mboka bana partout dans le monde ba fwe congolais toza awa na parler du peuple bozo mona bino moko liboso pe simalanga ba imboka ba tondi ebele baye pona kotika memo na bango bakangeli bango porte toyebi te to sola bana mboka mwana mboka oyeko sala oyeko tambola pona osepela eloko oyo ezoleka na mboka te kasi na ndako na yo moko bakangeli yo porte et puis babesi yo balakimogène c'est quoi makambo papa minga lobeza te tuna voisin et puis kanda mais vraiment bien voilà population asiliki atomboki attendez batie barrière ke toko la tête kokota kaka voilà. Malonda jamais a qui chapeauter sanité. C'est pourquoi toujours lancer un message. N'a pas peuple congolais, ma membre de personnes basées dans l'intérieur, soit l'extérieur, il y a Mboka. Bon ça l'appelle même acte. N'andenge biso to sala. Toujours un chef de l'État qui est Kara de la bon fonctionnement des institutions. Yende azali na zéro droit. Ya kobenga na kabila na mboko. Et puis toujours sengaye tosenga ye dissolution ya parlement oyo batie na seni wana te bango baza majorité ya rassemblement ya parlement biso tozali majorité populaire la voix du peuple c'est la voix de Dieu c'est la voix de président Fachi toboyi excusez maman balandi bino awa abeti bino à la demande mémoire na bino bako déposer pour dans le calme botika mémoire na bino yango nde tolobi boye. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Biso nde toponaki bango bakendo représenter biso na parlement. Lokola bakomi kosala oya bango posa. Biso tozali ko retirer mandat o biso topesaki bango. C'est la justice qui est toboyi bakende kotiela biso susu Rwandais na kati ya seni. Nous ne voulons plus de ces fantômes, nous l'appelons fantômes. Mais là où on l'avait choisi, on sait dire qu'on ne les connaît même pas, les Kimbagis, ils ne les connaissent même pas. Mais pourquoi nous mettre encore sur la tête des CENI? Nous ne voulons pas de lui, trop c'est trop. Mais il y a d'autres pasteurs qui vont reconnaître, la population aujourd'hui a marché, vous-même vous avez vu. Comment une population congolaise, derrière a marché l'eau. Pasteur, on a tout bangoté. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est un fantôme, Tolingi était. Notamment le pasteur Sonika. Toboyi passer wana toboyi na makambo ya shadari oya binisili biso machete na apesi bakulu na po bakunjisa toboyi papa na ngai tolingi kimia peuple lelo totamboli bona kaka ke kimia kwata papa président zambe apambola kile biso passer abi avanda place wana
boye komarche tomoni awa batinde biso bandeko ya bera rouge ya PPRD baye koadresse biso na mabanga balandi na mabanga na machete babele boye komarche pourquoi boye mboka moko ennemi ya congolais asu congolais merci beaucoup merci malheureusement okoki kopesa bakuluna machete amabanga banini po moko oyo ezalaka batiselelisi biso toyebi kosala face na mutu nyonso do bamasasi bakasi toyebi koconteste raison pour laquelle toye lelo lokola FCC badirige 18 ans oyo badirige bazala bastratégie ka ya koyibaka baélection par la seule moyen CENI ou bien la Cour constitutionnelle raison pour laquelle biso tola 2020 tuna dans bango ke 2020 oyo bino boza kokende ko précipitamment mpona kobimisa candidat ya CENI basali audit ya CENI te basali évaluation te mais il faut toyeba ke bafaute ebimelaka oyo pepe ya nanga oyo akoya sur base de quelque critère tozali kokama aujourd'hui FCC bazali kose précipité na PPRD ya Kabila po babimisa ronsala malonda d'une fois illégal toboyi merci beaucoup nanga bimisi liloba oyo ebebisa mboka modele oyo biso toboyi moto abimisi liloba oyo abotama na nzela mwasi te soki abotami na nzela mwasi tolingi koyoka ye lisusu te miwa mweye kama mpende kushikia tutamiwa wechatari unapatia batu mipanga ndio basa kutua shie bakongole amuna baétranger apanoko bakongole unamela kusema mtu kabila atufale tena michao shie batoto katanga tunakatala kabila unamichoka kabila Comme je vous avais dit, comme je vous avais promis, j'irai. C'est toujours moi, votre humble serviteur Moïse de la presse congolaise. Comprenez que non, Tokimi Mamba où il y a des gars qui ont mis sur biso, na mona sou bien té parce que Missunanga vraiment mon bien té na zuba lacrymogène, il y a rouge, il y a bleu, il y a vert. Donc ils ont pour nous ça musala ou pour nous CP Sabino. Merci, un grand merci à tout le monde, un grand merci à celle que moi je l'appelle Francine Ngembe depuis quelque part depuis Belgique. Merci à toi. Un grand merci aussi à celui que moi je l'appelle Lourde Production. Merci à toi. Image Yangoyo, Makamba Kitoko Yango de Salé Lebino. Merci Nabanatu à Poto, Obolinga Rapena Moïse de la presse congolaise. Merci à Starlim Image derrière la caméra pour la image qui te repèse dans la poto. La poto, intégralité à l'émission Oyo. Intégralité à la marche Oyo. Bozon ka na chaîne Abino Oyo. Bon s'abonner massivement na chaîne Abino Oyo. Bozon intégralité à Oyo. Merci également à François Foutila, Mokonzi mon papa Mbeku depuis Orlando. Merci na banatu Hollande, banatu à Paris, banatu à Belgique. Oh bozo benga vraiment de partout pour comprendre que non, ba monsieur mon a sous bienté. So moment a commis boy. Je suis devenu tellement bizarre. Bozo kabino moko eza ba lacrymogène, eza ba gaz, ezo beta makuna. Bozo mbango ezo continue zo kima. Donc Starlima, oko za image on est de mbango ezo kima toujours. Donc et tozo continue une séance ba mbango. Séance ko kima. Un grand merci na bino tout bana poto. Quant à moi je vous dis à suivre et continuer à suivre. Merci. Tolanda. Chef. Ah papa na ngai naza na démonstration démontrer Janine Mabunda. Janine Mabunda yando kansake nazo senga pe na Janine Mabunda a destituer ne Chilombo. Tozo zela ya destituer ndenge alaksaki marteau a destituer tozo zela. Po bango bakatsa ke Chilombo za yemoko. Mais Chilombo za yemoko te. O tozo démontrer o nyoso to za na sima Chilombo et puis to vota ka massivement. O tozo mona o za ma démonstration que to vota ka réellement. Et puis non qui ne on a biso fayu la sengi alimbisi. Mais yepe fo na ko senga non bolimbisi. On a biso na Genève. Fayu la lobby pona toza ba congolais eza ma motali mboka. O eza ma motali pays, eza ma motali mboka. Les 13 la muka pazo gitananzela pona ko telemela toujours oyo bani basala pona ko tchande ko ronsa na tête ya seni.
te wana eza mamu na bango biso osali ya biso lelo babengi biso te. ezaka mpona mama mboka no sokokolo un mot ya hiérarchie à parti. Voilà. Et c'est un qui tobima lelo le 9. Donc il peut se n'enga dans so esi biso que le 13 to rejoindre bango. Hein? Moni na bité so il faut ba histoire, bina histoire tant que salemaka oyo ya nini ya toboy machine à voter. Biso il pèse to tigalaka ba kendaka bango moko. To monaka moins nombre bazala ki wana. Donc ça va pour relaxer bango que IDPS et ça machine ya politique. Balubano luka mot d'ordre. Mais ba moni siko mot d'ordre. Merci beaucoup papa si ya kokombaki Cézanne na papa nene kalobi. Po meza ke lelo toyaki lelo pona olakisa mabunda ke majorité na bango lukuta wana la majorité lukuta kokima te caméra oya ba combattant bazoloba on a samaka moto salango ça fait 38 ans to bundisa Kabila kima on so basala za makele la pamba biso to kima kate bato bazo kima za ba petit biso bazoya ba petit mea o bazo ba koti be de pes ba jeune ba kuya ko to benga bango biso to combattant oya ataga zo beta boye zango lo oti donc on a ça cameraman akima te naza disposé pour poser ma question sur poser est-ce que Memo est réellement Memo na nom de Jekoti Memo totiki Memo etikali kuna to pese Memo pour mes aleki ke to ko lekisa mabunda ke majorité wana za majorité artificielle déjà batangi yango oyo population o ba vota bango te bango ba ba sa pe marche le 8 basalite pour moni ba ko sa marche te mabunda e komi na suka assemblée nationale wana to ko dissoudre bango te pour na moni il est la pyramide en WC. Bamoso da pona assemblée ba dissoudre bango mais biso to da pona assemblée ba dissoudre mais assemblée wana ka ndenge zawana e koma biso parce que assemblée ça pour la population oyo ça la contre population les assemblées nationales donc et ça n'a rien à voir na makambo mboka liboso no ça la marche pour na Kabila ndenga ça makambo na mais le to ça la marche pour l'Assemblée nationale OK assemblée nationale ils ont émané la population ba député ils ont représenté ba déshydrater la population les gens sont acceptés lipe mati mais yende musa dotinda ke kuna pour la kisabiso ke non comment lipe ko mata asala musala yende muto ko sala musala na parce que aza représentant numéro 1 ya population mais le yem moko population représentant population azo la kisabiso ke lipe mati musani osala kuna donc mais démissionner longo ayebi mission na été mission ya député national eza mission pona ko kolobela peuple ye tozwa libanda ye muto kolobela biso mais ye mo peuple amona biso tala libanda mati so da revendiquer donc so yebi musana ote atika place wana za mutu oyo sala makambo ya Kabila et puis Kabila tozo ebise boye bonne fois na biso et omo la kisayelo kola mwani mo boye prochain match o IDP se osenga et ozala match tokende kingakati donc vous avez que toke sous parler du peuple toke habité tozo kende pena autour toke be kingakati de Kabila que nos place les pères ebisa biso mona tia immortel aloba que c'est rwandais il faut zonge pas na bango za Rwanda to bosana yango te parce que que c'est rwandais faut zonge pas na bango donc père aloba rwandais zongi c'est na Rwanda to zongi c'est na Rwanda marche suka auto kosala na obi marche et vous avez marche tokende du coach doit to zonge les tout droit kingakati toyeba kuna bagorille bazala kuna ochaka kuna osaka baentraînement toyeba sikoyo nde tokata bagorille wana nyonso wana donc okima tour. Merci beaucoup ndeko na nga soki ya kobakisa rapidement eza nini bon problème na nga nazobakisaka keno population alongwe na pongi alalaki population a telemi à se prendre en charge comme Maïssa Bisso qui est se prendre en charge parce que tout le monde dit que les députés vont commencer à Bisso les mêmes députés qui viennent nous demander des voix une fois que nous leur accordons cette chance au commandant hémicycle il y a parlement ils nous tournent le dos comme ils ont intérêt à bango les souffrances c'est ça ma case coronavirus ils nous prennent en charge en quoi ils votent des lois à notre faveur comment mais ils veulent faire passer quelqu'un de l'FCC Gonçalves Malonda Oyaza sous Nini ya Kabila c'est pour que l'obus Malobi même Kabila qui nous a détruit pendant 18 ans azong alisusu po ya ko détruire Kamboka oyo mboka ngo eza nani mboka eza congolais nyoso tout c'est comme ça que bagaz na bango wana depuis ebandaki depuis ce 9h kilelo tisiko et aussi la terre population a telemi voyez la masse qui a inondé vraiment les alentours du parlement vous pensez qu'il y a aussi la siko ça va aller jusqu'à même la nuit on est là on s'impose jusqu'à ce que Malonda lui-même déclare auprès de Kabila que non retirer ma candidature le peuple ne veut pas de moi quand le peuple ne
veut pas de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser. Tu dois laisser. Voilà. Et puis les gens là, le mènent de les Chadari et consorts, qui pensent qu'ils sont plus intellectuels que nous autres qui sommes ici. Non, non, ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est peut-être qu'ils ont tiré la porte, c'est parce qu'ils ont détruit le pays au travers Kabila, ils ont pillé, ils ont volé. Mais nous n'avons pas... Nous marchons avec notre propre énergie, avec notre souffrance. Vraiment, nous savons que non. Le FCC est détruit. FCC est détruit. On ne parlera plus de l'FCC. Chadari va changer le système de jeu. Ils ne sont plus forts. Maintenant, le Congo nous appartient. Merci beaucoup, fidèles internautes. Bon comprendre que non. Tout message à maman. Tout ça, c'est une vertication là, tu quittes sur le terrain. Gaz, tu as massage, c'est ça, bloc et belé, tu kimate. Bon, moi, on a bino moko na ba image, ndenge bozo moi na ba image, neto kimi, dans une gaz, ba jaune, ba bleu, ba vert. Bon, tu as mis sur un des alliés. Donc, je suis là avec vous. Je vous laisse le temps de continuer de suivre cet élément. À suivre. C'est bon, comprenez. Comprenez, parce que qui m'a manque toujours. Opération Mangou, qui m'a toujours Mangou. Donc, si on fait ça, regardez les images comme population. Bah, toujours dans Mangou, parce que qui m'a. Bah, gaz, ils ont continué au bêta. Bah, gaz, ils ont continué au bêta, je vous rassure, fidèles internautes. Donc, bah, gaz, ils ont bêta, ma casse. Au moins, notre population nous a mobilisés, toujours déterminés. Il y a comme ça, vocation à Bangotina Souka. Donc, je vous laisse le temps de continuer de suivre cette intégralité. Merci. Jusqu'à la mort, Voilà, très chers internautes, on est là toujours, on est ensemble avec tout le monde. Écoutez, vraiment. Comprenez, peuple congolais, bazo revendiquer toujours le droit à la bango, peuple congolais, bazo revendiquer toujours, on est là avec la population congolaise inondée. Je vous rassure, dans l'avenue Gambela, croisement Gambela, triomphal. Croisement Gambela triomphal, est-ce qu'il y a une population de l'Ibosso, il y a 1-3. Donc la population va s'appeler ébélé, va s'appeler déterminé, il y a comme ça. Makanisi na bango tina suka. Donc on est là, tolanda, to continuer. Biso peuple totelemi makamona toboyi. C'est comme si on a bonne année. Oh, bien bonne année, indépendance to feta kité mais to feta ngolelo. Le coronavirus. Oui, le coronavirus c'est ça té. Wa makamona bango. Pouvoir biso peuple. Omonine to fete lango. Bagaz eza coronavirus. Kozini ya la lero ya kaya. Bozi kisa nini? Ya coronavirus. Voilà. Kisa corona. Ah, kisa corona. Okay, besi caméra mukoko. Be caméra mukoko. Et si ça va corona. Papa si to mesana corona. Papa si to mesana. Kaza ta ebeti ndenini. Toko kima na biso te. Kabila libolo mama na ye. To lemba te, to zana bango ti lifobo. To zana bango manteka yango. Omona te. Corona. Ezita nini ya kayaka? Bakazi wa besi saka coronavirus. Ezita nini? Si saka coronavirus. Voilà. Et si ça coronavirus les athées. Indépendance doit fêter les lots. Éviter que nous devons avoir une stratégie. Normalement, les gaz na bango biso to geler ngote au vide. Joyeux anniversaire. J'ai dit non à la nomination de Ronsard Malonda à la CENI. À la tête de la CENI. Et je demande
la dissolution de l'Assemblée nationale à l'immédiat et sans condition. Le peuple gagne toujours. Merci beaucoup. Ok, j'ai moi ajouté, je ne touche pas le point de Rossard Malonda, mais c'est une femme à pantalon. C'est une femme à pantalon, Rossard Malonda. C'est une femme à pantalon. C'est un PD. Voilà. Mais je lance le message à Dr Mouyembe. Messieurs, si tu veux manger l'argent de coronavirus, un jour tu seras jugé comme. Mais bobanga corona te boze belé mobiliser ba gaz obenga bonane bobanga corona te virus ezate coronavirus ezate tozo mo en France qu'on est baso produit baso betela ba docteur maboko baso soigner ah eloko. Merci beaucoup. Voilà, regardez balobi des de salami là vous voyez en face de nous et ça ba ndeko na biso mzusu ya ngamu ya pouvoir ne ba ye pona ko attaquer bandeko bazana bandeko IDPS na bandeko ya FCC et yango ne ba ye ko attaquer bandeko ya IDPS. Donc on a essayé de ngana au coma jusqu'à ce que nous puissions nos informations. Bon, vous avez information fiable parce que on a besoin d'informations fiables. Merci beaucoup. Merci beaucoup na peuple congolais pour la mobilisation. Merci vraiment. À suivre, à continuer. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.